Voilà. Ce problème est nini. Babunda qui makasi na Fallon, Cindy qui na rolamukela wapi na hôpital. Ouais, Fallon a bêti. Cindy à la mouki, a ABC Kofi. Cette fois-ci, je pars. Parce qu'à Bana, on fout la Fallon là à Dubaï. Maman Paradis. La fille, elle était bien. Maman, Fallon yemora yebisanga. Voilà. Fallon, moi na batu. Fallon le lobby. Azalaka na Dubaï, tatala mutozola enda. Yenda kibara Fallon ni kune zalaka ye. Siko yebisanga ya ko ba bete ki. Voilà. Voilà, tilelo. Azani makasi te tu te mona nzoto wana. Babeta qui est mutu. Babeta qui est mutu. Kobeta babeta mutu à perdre connaissance. Coup de tête. Boulou yeke ya ki nakata lopangu. Moi ba stopper ezate. Cindy akuei. Akekola mutu na hôpital. Tanga la muki na hôpital kuna ne sika siko abike bon. Yo loko luka makambu. Ngana otozo silana. Ngoni mariage eza improvise ezala ki te. Eye ko ya. Tangwa yo ki bongo kofi kolenga wana ko banga wana parce que ma bima ebele AFC Cindy cette fois-ci na ina bala yo li bala civil liboso za ya solo mama ali a retira kango tangwa moni ke Cindy na kofi ba bala na niveau ya comique mama ali a retira belle mère te voilà belle mère mingizile ngai ko sila te mingizile ko sala kaka parce que za pas mingizile donc tine bozo mona boye côté ya Cindy bazaki 5 personnes. Côté à Kofi Bazaki 5 personnes, même maman Rifa, ba sepelité parce que ayo kana bongote ba mema Cindy na makamba boy. Ba signer communauté de bienté. Parce que liboso mutazaki témoin na bango ya mariage yo ba bomba na nkuku. Si je me trompe pas ezaki modogo. Tant ba retirer yango Cindy ya yebarati. Siko eloko ni ba beti Cindy, bikama grave ezanini. Kofi a dit que non, mon na boti ban ebele, to bala na communauté de bienté parce que les loso to bala ko botika na elo côté. Mama yo po bazo peso na kombo ba kaolo pa. Kombo na bangwa. Olingi no ba kombo na mingizile. Mingizile to na problème. Mingizile to kota na rando, belle mère kaka. Belle mère tinda zawana, aza souboul. Donc apparence bo moni za apparence solo ezaki donc ezaki na proclamer que faut ba balana. Et puis, les colons ont tout dans la niche, sur paradis. Tango ba bondi na Fallon. Allô? Tango Fallon a siliki a kei. Fallon a sainini. A bengi mo pao. Mo pao a tini le presque ba 800 et quelques $, pour ba ke ko salisa. Et pour ba ke ko aider na ba blessure amke mki azo aki. Donc, problème est anim. Tu as provoqué civil les Fallon. Si comme mo pao ale na Fallon fort. Donc, tindeng ezaboy. Ezaba mama Rifa na Londres. Donc ezaka eloko moko esalemi parce que mingizile akitsa motema belle mère akitsa motema mais en tout cas likambo libala oyo eza fake news otozo mona eza ba mascarade Kofi asi alembi amoni ke soki Cindy akei nani so ozoyer en charge ndenge azwaka ye kolambela kolia Cindy mwa musalati lelo ana considération moko te otomona ratile toi eza lukuta ngam na oyebisa bilo mo matière oyo. Donc, on a un kati. Si on a bêta, on bêta le putain, on bêta vrai. Mariage, on a ça Fallon. Zela na maman Fallon, il y a qui tina mon fleuri pour ba bunda, pour ba kuta qui nanzela. Pour les des aka oye. Belle mère, ayebi mbandane ba bunda, on est à Fallon. Ayebi mbandane. Yebo mta ayebi saka mo ba. Si le lo mo pa lela e fort. Ayebi saka kali ko mone no kestete, ayebi saka mo ba lipe. Voilà. Si ko ba bunda qui na kata mon fleuri. Na kata mon fleuri kuna tangwa ye tangwa koti Cindy sepela kite aye ko sala nini Fallon na bi OK na luka ro yaka wana kosite ye bongo tapote nu le live là-bas nde ba betie mutu ebeta Goldberg KO tinda zawana ba douleur azoto ezali azapi makasi te mulai wana pamba ama makasi te Cindy lemba mama oui ngana solo là déjà moi nana lingaka kilibala te papa na biso lingaki makasi koleka belle mère belle mère alobaka mbalongo la moi nana na orchestre pour moi nana za danseuse il y a pas za danseuse voilà balongo le na orchestre siko nga question zaka ba betika coup de tête mbala moko ni likofi mutakwa iboye wana kuti gilette te parce que yesiko akanisa peut-être ndaza mulai akobeta mutu sotango apusa naka ezaka le contraire ba betie mutu a Goldberg
Akouei, Koko et Akouei, à qui qu'on l'a à l'hôpital. Capoter live, yaya. Quand il peut-être un sous a kanisa peut-être msusu asali bongo soki akoye vanu nde akoye ki parce que akoye pe vanu ndenge so parce que kuwa nde kipa makasi mopao asali nini atindi bato bakinde kobondela Fallon azui kutu mbongo ezaki presque ba 1000 de pour $800 kamati atino landa na Fallon kuna siko na ngongo Fallon avanda na ma campagne ndako kanu oui donc nde ezaboy libalo oyo kobochola bino motema tekesami na volonté ya Kofi et ça a mis la volonté à profiter et l'on peut pousser yango Fallon na santage donc mingizile belle-mère osa ridicule obimi ridicule comment une femme peut accepter na tina point oyo waba na manipula kayo Kofi otoyeba ki Kofi alobi yo pino koza mwasi na ye tinde bazwa yo wana bazoka mwana musa tilo la monte makofi ozaka mwana musala mon fleuri eza ya bana ya Kofi preuve ane ke bosali mariage communauté de bienté parce que ayebi sio ke no azala bana ebele moye bosala ngo ezate mama moni yo okolia no confirme sur la ndeko mwasi zela basali ngo ya communauté de bienté yo zo courant ndeni oh ya ngana biso na muta parler tant no ba na muta parler au moins tena na faux compte OK so yela ki muta parler tena na vrai compte mais na ya faux compte OK parce que ye alobi nini ke ABC sin ABC ke belle-mère 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 Mokiti sendene boaki biso déclaration leki makasi bozongi sae boaki biso na se s'il vous plaît leader yom to sali demande ko sala te TikTok e déconner boaki na ngai na ye na se bozongi sae leader mtamati bokita leader TikTok e déconner bo tapoter live e déclarer banda to bandaki leader na kidisi yo bo mati bozongi sala biso mutu na biso ya kati sala demande mama abeta ke ba coup de tête bo ya za mulai makasi zate bota ka TikTok comme boaka biso na se bota pote live e boaka ngai neti bo e boaki ndeko na se ba kitisi ete boaki na ngamoko donc na répondre TikTok ko répondre et donc na trapper en fait dans na zongi sune tout démarrer na trapper ngo na trapper ngo to za live da tapoter bota pote live bo sécuriser live bo zong c'est la biso ndeko donc ba beti e coup de tête fière na bata yeah boti kana to solo ba massa ya famille biso to ba secret s'il vous plaît belle-mère ba bouté ko bête coup de tête belle-mère ba bête ki coup de tête yo bomoni libale comme ya forcé urgent pour belle-mère silika bien ozo kende bozo comprendre bo sécuriser biso live bo tapoter live e boaki biso na se to comprendre te demande yami to comprendre te ma besta mettez des cadeaux s'il vous plaît ma besta my baby sécuriser nga live mo bulu bande ko to tapoter live bozong c'est la biso la ndeko makamwa minene makamwa munene na yebisaka bino na décembre awa na yebisaka bino leader mutaboya kana loba leader bitika biso to lia bona ne pamba bonjour ndeko sala longa bata mama Denise Nyakero soko zo matolobi to ko kitisa na lombango po biso to na po ma page kita merci bande ko bota poter na nu live za na nu tapoter to za na no live bota poter le biso live 1 million de j'aime bot bande bomba bokota ke ya bozo mote to kei to kiti to kei déclaration ye banda bavanda ki ya ba beta ki coup de tête kuna yango bomoni na libala na za na kanda yongo bomoni merci ma besta yongo bomoni kanda mwana mwasa azana kanda moko bodo bazeleka litutu ekita seke coup de tête nezaki ya makasi ya wana benga ngo batu ba tête KO pesa ka tête gilette ne tête KO donc wana saka ebwaki vraiment donc tindo KO ba moko tu muta sala crise moko chance ezaki kota piscine tanga beta mutu na piscine nzambe to me mangambo wero nzambe papa sa koli bitumba wane banda kala bandeko bomoni mwasi wana mutakanga machango za leader nazwango deja ya tongo
Moi si papa lingaka makasi koleka belle-mère ye. Papa lela ye papa zole même inandaku. Alela ye koleka belle-mère. Matière oh leader ba ko te tika to la décembre yango yonde. Azala na valeur ko na te na kata lupangu wala bandeko. Bandeko ba matière oui. Makele, maintenant makele non supporter s'il vous plaît. N'habitez bozo mata mais bozo loba te bozo mata la nini bozo tapoter après bozo sali esprit te mati hein après bozo mata sans faire esprit li kamuninyo hein mama sala demande zonga demande babwaka kibiso mwana mama sala demande babwaka kibiso kuna na monyo sala demande babwaka kibiso te mama matière solo eza biso te za TikTok ah mon tema ba déclarer nga live belé ba déclarer pour balinga hein bebwaka biso problème ezake voilà. Maman Paradis, problème est que Fallon, quand on y a kakuna na mon frère, mon pas on bengi sakai. So mon pao a bengi saki a ya répétition. Nera singa sala ki ba mabuya ni on ba betier. Secrétaire a confié comme ne papa Kabongo. Papa Kabongo wana. Nyo se le kala maboko a papa Kabongo. So ki mbongo, elinge kende pa Fallon isa papa Kabongo mutake na ofutela Fallon ndaku makamune so tuwana sikoyo problème ezaki nini Cindy sibe na ye koma Fallon parce que amona ki ba message dernièrement ndenge Kofi asololaka na Fallon azo promettre Fallon makambo ebele mwana mwasi na Fallon na toucha mbongo ebele na maboko ya Kofi et problème eza su nini leki ya Cindy nela pe mo pao akendaka na ye sambela matière elenge nela susu abimaka na Kofi problème eza nini Cindy auti komona ba message wana nyonso to so botali bien Cindy aza en colère asangisi ba matière à Fallon asangisi ba matière ya nela ya leki na ye moko nela et pessier vertige. Mais non, ça conseille pas Cindy. Tu ne seras jamais heureuse. Dans ma boucle à Kofi. Dans au yemba qui ton bonheur. Ma chérie, c'est ton souffrance. Souffrance non de wana à vie. Ata le Kofi à Kofi na ye. Obando souffrir pour anini. O lingaki libala ya mama Alia et koma na maboko na yo. Mais cette fois-ci, à partir civil oyo sali. Parce que Liboso, maman Ali a retiré Kango. Ils ont solo. Mais cette fois-ci, tu vas souffrir plus, Cindy. Va retirer un mariage. Basala Kango, maman Paradis. Ah bon? Ce qui ex osa, bon, azaki dans le exter. Ce qui nga la moni mobile nanga et qui a quelque bala soit moi si mon en coulisses qui nga la remarqué on a occupé qu'on retirer ça se fait. OK. Ça va pas donc, ya et ça les maka. Donc problème est nini. Nangonga oyo Cindy mariage asali o kosa leka pona pression ya nkuba na ye babeta ke bambanda ya kanisa peut-être msusu ke non Kofi akwakotika ye akindi Kofi azwa babunda babunda déjà mais ce quoi mbalo te marqué ko lamuka l'hôpital et puis akanga ki biloko na ya bi cette fois ci nazo kindi ba modogo batuka entourage a Kofi wana papa Kabongo leader balo la massa string a kocha modogo wana sana limota pote modogo za modogo kama modogo entourage a Kofi voilà papa na sentinelle na iba makambu wana o batinda voilà donc problème est poussé mariage au ezali Fallon mais Cindy bakangyo na motambo moko ko souffrir vino mobimba et puis yo mon mariage mobimba Kofi aboya ki caméra boye bien ngo mutu asali makambo yo papa bengana ngai Kofi aboya ki caméra Cindy a insista ki bandeko na ye bakoti na caméra baye na ba caméra so botali ba caméra men wana baza pe na ba professionnel ti ezaka lokwa ne boke kozwa bo sala boye aligné ki leka en coulisses maman eleki en coulisses tout le monde problème c'est na tout na question très important pour la peuple ba bete connu na koya ki libala pesa bi mkonne c'est combien de temps jour en Cuba na ya en tout cas na jour en tout cas si je me trompe pas, il s'allie 4 jours ou 5 jours comme ça. Donc, il y a chaud.
Yongo bilambe za malamu te. Oh, ya chaud. Quand tu as stress à la tina longine kai. Donc eza bongo. Donc tinde bozo mona bongo eza libala moko eza na ngote ke sami na motema moko. Non. Donc ndenge ba beti la titi kene ba beti nga coup de tête kada na ngoko pesa ngai il faut kaka civil. Voilà. Et puis ayako yeba ndeni ke mariage na ba retirer yango. Ka mutu akofi proche. Mutu ayebisa moni yo ndenge ozala wana ozano marié te. Ko tango ayebaka yango et pesare kizo so botali bien ba série mon boy comment ka soki sinda zo kanga photo ko ilonge kanga masu makasi eza ba série wana découvrir que non mariage na biso ezo ko exister li susuti mais ala ya solo ke babala ka ya ba série oya lubaka mais ba retira ngo pa mama alia ba simbi se touche siko touche pe ba simbisa ye ba ko retirer ngo li susu so mo to retirer mariage oyo a ozala en coulisses Sindi kizengi so akimta famille na biso ba mata moko zwaka susu ndenge nini yo zela mama paradis na bano ya kaka que yo lobi buta retirer parce que maman na biso zaka marié c'est normal bosco oh ya za marié tena na yo retirer mama paradis na oya na matière quand on va retirer na oya nango pas va la pluie mais sinde ndaza zoba donc comment ntababe ya kofi akomane kolambelaka kofi akoyi 3 jours hôpital akomine kolambelaka kofi et puis sindi aza facile na kokosa bakosa ke facilement lokwa mwana mokie sindi osali mama ne rere obimi na miso ya bato okozala so ridiculize ka na miso ya bato bamama rifa baza na bango contre preuve aneke kofi atie limite kote na bino bozala 5 kote na biso mpe tozala 5 et puis aboya kine caméra donc botika na bisaki ya lokuta ya pression ya nkuba parce que ngaba kindi parce que vie na biso le soli de sindia ke ya ezela na pada mona mama coup de toto ba betaki yango ngolo segezemi biezemi zaite atika mama moni dezana sindi soki pe trompe ezala kai so pe za epave wana toko définir yango te mais sindi akobota te sindi akobota te naza nzambe te nakotia limite te tongona mpe basa batrompe moko babota mais babiloko kofi asala na nzoto ya mwana mwasi wana yango esalaka lelo abiyo kasi bapression tosala mais si babota parce que bango baza bato ya preuve à l'appui bakokaka pression te mais sindi kobota na ye peut-être un jour si Dieu le veut na mutu mosusu mais na kofi te babota te babeti sindi aza epave na ngongo oyo bata sécurité bakoka te moni falon kweki na piscine kasi mutu ebetaki na piscine falon na yebisa emoni yo ndoto na yo ya vie kozala nga po tokabwana te falon na bi okabwana papa te akokabwana te ayebise yango sikoyo bamessage nyonso basolaka na falon sindi aza nango bino bokanisaka sindi avandaka heureuse non elle souffre la fille parce que papa na biso kododa eza nano miso kolingana ekangami te et puis aye ekende kokangama ti tomona yango ya bakoko mosusu tosalisaka na homme de vie amonaka azolula ka mwa koko mwa aza pembeni ozosalisa salise même so asimbi yo mpe nini libele donc kofi nde ye wana mais mopao otika buzoba si okoli et puis moni problème mpe so ya mopao ezalaki ndiakanisa un jour mama ali akoya azeli alidor ayaka te problème eza nini mama alia kofi atindaka ti lelo bato babondela ye mama alia na ye bapreuve ezali mama paradis naza nimero na kotinda na kotinda ti lelo kofi posa mwasi na esila te et puis sindi ayebi yango ke ti lelo kofi alingaka lidor et ya des fois mpe azalaka biso kofi avandi triste parce que mo bakenda abraza ta concert inde bimisa bitumba okabolinga mama balanga fediri yo pela yo yo moom tolingaki yango bato bazalaki ba témoin donc moins de rire sindi azwaka yayeba réponse yo moto okabolanga na mama bana eloko wana ezongaka trop na monoko ya kofi na miso bato basalaka semblant
au détruit quoi, au détruit si qu'on problème zanine so lelo Cindy akei vie kozwa etan so zo ba musicien penza ndeza ki basera ba babia ba na reformer énergie wana on dirait zate pour cela qui na bongo même sous pesi Dieu soit tient na coin asalela biso nyonso ya mokili ba to sepe la fa pema c'est ça parce que le resta nga ka pasi ke no via suki mabe et bon arazo nuna o suka ereta la bana ngo bango nyonso tu baza pembe na yo to koti na oyo akomane kaka intérêt kaka ya papa mwana ya kimukolo bon to yebi kazaka ko existe mais amour ba pesa ki ba didiso ba pesa yango te petit mwana na kokufa za na amour wana te magaza papa na ye donc Kofi oza déjà vie na biso to lingaka yo mais loko zo beta wana izo ridicule tout le temps tu es ridicule vie na biso yo ke bana na ba 70 ans on ngo laksa batu kenet to bali mais yo mo entre to bi vérité mais ngam non c'est comme na histoire za Cindy azoba numéro 1 même toute ba danseuse bazo gagner plus on lelo bolo baka o asomele lo pango bozela marambo ezali butikako oya koloba o asomela Cindy de lo pango o basta boni elle est facile à manipuler cette fille na ebité soki alangwaka Kofi soki andimaka te un jour ozwa mobali mo azala na succès mo bokoleka ba Kofi peut-être on va na Kofi na illusion otambola ba clé ya Kofi ndako me ndako wana so lelo Kofi atie mutu ba bimso mutu na 0R to kati motema na 0R yo na 0R 1 minute obimi donc tika na yo Kofi alinga bana na ye ça so ba dibito ba musika lela bango fort et ti lelo asa na amour alia on a lobby ça solo mais mariage on t'a poussé en haut et ça Fallon donc Fallon 5 donc coup de tête yaki premier jour hôpital deuxième jour 3 4e 5e journée ça melanga venez voir bakosi lo kwa mwana mukie azoba ama elete coup de tête c'est ka fungwa maki vertige wana kwa iseke kao na se ndaza na boucha de cerveau a boucha déjà cerveau parce que ça la mon erreur kaka Kofi au boma couple là donc eloko wana si la kate na cerveau Kofi et puis mo Cindy pa ebia kinde ezala boye na botolo na nga mobali ya mutu mais mobali ya ngoti lo za bolinga mwa ya mwasi na ye donc ça bon paye mo Kofi aloba ngo na kotikala jamais kolinga mwasi nde na lingaka lidor et kotikala kosalema te mama si wana soki mingizela azo forcer kovanda vanda na mon fleuri eza mpe ya bamai ya misu bazali eloko epuse yango nde yango wana soki Fallon na ye répétition iye kuna changakabe bima sanini abengaka ye papa yango wana et puis futabengisa nani Fallon de répétition eza ye mo mpe mopao papa sokona dandi omona bazalaka boye soki abengi ye mais yo mozo mona te yaka répétition vraiment kwa Fallon na bite nga to bi oyo yoko solo nino yoko alela Fallon na ye alela ye fort donc to pousser mariage dans Fallon bobanga na bino te ke o comité de bien moko te zana eloko eza te ya yango kala ngana préciser bovanda kimia bomela na bino mai ya pio po eloko eza te mais Fallon ça Fallon na azonga so beta sous deuxième coup de tête et Fallon na kana ye ti lelo a kana ye kaka lobaki ye ti azokise poto ibana miso batu a olapa ya abalani na papa na prosopo Alexa Fallon ni omoni kenga mama ba balinga yo tikali bongo matro et sopi Cindy ye biza Fallon ye pa bala papa ba bala na kaka kasi yem ta retirer sous mariage à honte ma Cindy là voilà problème yaye azwaka babotoli azwi na gauche na droite babotoli ngambo wa biso tobimi chance ka azwaki mabete na coup de tête parce que ne kobeta mutu na piscine toko tosuka pe moni nde azalaka na eza mpe danse ya liboso te abeti babetaka ye oyo asala neti ye siko asala neti mare apale mais esimbaka te
Et puis aza so ba siti ko bunda yo zo bunda bo poni oh ndaku no oh boy ko oh za yo asu mama paradis za yo mama ayebisi après ayebisi zela yo Vigoué lambe bien au moins non la bingela totala na wana oye alobaka na ça c'est qui ma vérité bimaka attends ko bete nzungu na butu akoloba na yo pese ayebisi balobi ayebisi kabi mwana ayebisi vie ngana oya kuna te babeda kabi oh mwana lpongne yega lpongne mo fleury yo ka bete babia bafinga kepe na miso bato mwana mobala bato swana na falana na kosakana te ya makasi et puis tant ka basi ko swana bongo tant falana kie na ye o batini papa bongo kie na enveloppe akaki donc zo basindi babondeli falone merci beaucoup à suivre maman paradis à suivre bébé Jésus bokili banga yango kotala veste na kofi alataki mami veste na kofi ko kabela ngo James te veste na même kofi ko kabela ngo jamais James azo mérité veste wana James comment ça James on peut border à ma casse James nani on va te charger à bout de la bon selon James nani James Roll comme James Saint-James ezalaka James Saint-James ngaye James lo Mourinho ngana ebina ngaka Mourinho James Roll Saint-James acha bot poza na zone da mama na chana acha de bon to tenga makabe parce que charge coach alors amoni bo mataki ndeko mususu ba matela biso batukuna bandeko na yebisa kabino likambo leader na yebisa kabino likambo ke papa zakana mwasi na yemo ya danse za lela ye mabe ye danse za na kendaka Dubai ya comment va na Dubai viete ma lela abengi si bonjour maman paradis bonjour maman dina linga koma grâce merci maman tina makelele kitafia na makelele likolo s'il vous plaît bon maintenant ma lève votre makelele binitide pourquoi osekisanga mingi merci ma chérie merci ma belle nasepelaka nao makasi ndenge olinga tata edi merci bon matara bato balingi merci osepela nanga ma chérie I love you nazala bato muta matia lobby exemple okumisanga te s'il vous plaît tosala analyse bokumisanga te ngape na sepelaka na bino na lingaka bino mais bokumisanga te tosala analyse s'il vous plaît ezanga te mutu babetaki coup de tête kuna ngate maman. Bonjour Chantal. Bonjour. Dans le lobby, il y a une histoire à faire. Admettons que Cindy a souffert. Est-ce que Fallon a heureuse? Bien sûr, il c'est pas Fallon. Elle est résidente. Si, mais la situation va faire ça. Deux, est-ce qu'elle est heureuse? Moi, elle est résidente pour la nine. Mon bala rosa n'est en bongo. Alingo ndeka poza lere. Ce qui va se linguer bongo ba coup de tête zo beta. Ma se gazere. Bon, ma tela biso mutu mususu. Bakamba Fallon ela kango bino bandakala awa leader mtabloka ngot mwasi nena badanse nyoso akufela nde ye Fallon wana yene mtakenda ka pikeni na belle-mère tala belle-mère yonto moni lo libalo za ya foxé yonto zo comporter ce libalo ko leka benzoka coup de tête c'est kende ki déjà coup de tête KO et comme tu n'as pas pompier wow nzambe o Seigneur Jésus chance nzambe sauver papa te ko suka biso ka betaki mutu na piscine oyo te ko suka wapi nzambe ba ko tekela biso lupango na biso ya mon fleury. Bonjour. J'ai l'impression de bâton bozo matisa bazo lobate. Maman bonjour. bonjour Oui. Bonjour. Bien. Na yebite ba demande ngo bino bozo tala. Demande ngo bino bozo matela batwa wa na yebite kwa. Nati bataki sasa ero mais beaucoup ba maman paradis to linga ko za méchant. To chika ka pardon. Allô ma chérie. Oui.
ma belle, qu'on peut s'opinion ça qu'elle est un problème. T'es bon, nous avons la soungaï. Dans ça la mission. Ah, le ban est la wana, ok. Pour dans ça la personne, balou la ngaï, t'es mon maman. Merci. Bon, t'as la batuni, bon, matela biso, pour batuni. Bon, matela biso, bazan la gissa, ça bazan embrouiller bateau. Merci beaucoup. Bon, ça la biso, ba demande yaya. Ba demande. Ngabele na moni fana na lisolo faloni, hein. Nous qu'on bombe la makamon, on continue en janvier, février. Hein? Mars, journée de la femme, et mois de mars, mois de femmes. Na bombe la makamon, on a mouté, matabino moko yaya. Bah, moi, c'est belé. Bonjour. Oui, bonjour. En tout cas, maman Paradis Mambolobi, on a raison. Nga lobi ka monaki ba vidéo wana lelo na tongo pardon. Et puis nga kanda moko otala kofi costume alati wana aza chargé. Donc eza la maman moko ya cérémonie te. Même maman na belle-mère et la maman la te biso ndire si alata on a clip mo et so to fouiller bien to monango. Donc, teni a bien qu'on fait un là, t'as les équipes dans mariage à solo. Fallait que t'as une classe ou à la télé biso na Alidor. On a penande azuma chemise moi classée. Non, arabe ma wow, mais oh bena, et un fake news kande bolobi. Mais si ndi courage, oh Luka qui a moi na quoi. Merci beaucoup. Merci yo boloba, c'est bien. Merci. Donne-moi ton téléphone, Travis. Tu crois que ça va là-bas. Va là-bas, arrête. Arrête de me déranger, s'il te plaît. Oui, arrête de me déranger. Bon, bientôt je vais finir. Va là-bas, s'il te plaît. Eh, coup de tête, tu as évité de bima qui na gauche et à droite. Eh, donnez ça, rien ne moulez, ça ne m'a cassé. Oh, tu m'as qu'un babongo. C'est pas vrai, être la porte. Y'a bon quitter la bisso. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, maman. Oh, yebo kiti si ndeni zaki ya likolo te. Ndekwa Mati, bonjour. Allô? Allô? Yende boko kiti sa ye, po zolo ba te yete, o mi balete, o liboso. Wow. Bal demande leke bele me baton bozo matisa, ndeye baka batmo ba mbrouillère alors. Donc il va batute ba ko sala analyse ko pesa avis na e donc bazate. Donc mon père ça vient ça pour bon matela biso bato moko boye amati ateli biso musique ne to yoka amati ya basindi love bozande bele na bi bozaka na binote ndenge ya mabete ah to ko pese conseil tene ti conseil ni to ko pesa ndeko na biso belle-mère ko belle-mère a arrêté ba coup de tête poto ko ne ba coup de tête bandi boye et ko si la pe banda kala ya ne ko mo la ne kao allo Bonjour. Wow. Leader, zabi mo kitsa batu bongo. Na comprendre. Bobu no mo na teke na niveau ba modérateur za désordre. Mama cesse bo matalanga mama cesse mo na nga ye wana. Bo matala biso mama cesse. Bo mate niveau bo matalanga batu za na désordre neti boy. Bo mate batu mama kelele na éviter. Ba modérateur ngo bazala banani. Ah, ba leader bazapi ko batu bo mate sa bo travailler ndenge ni. Allô? Non, mata batu bongo ndeko na ngata ndesa live salité. Bongo la maman modérateur ba cette maman teke mutu mo ya nko azana mata batu na désordre boy. Bongo neti siko neti tout bongo la nga bango nyoso te na pardia basta. Siko. Kande tozo solo la boy bongo la nga bango nyoso ba kitana se pardon. S'il vous plaît. Leader eza bongo teza ke bazo matisa mutu buba kitisi mutu zo mona ah zo mona ngote. Kende live eza désordre. Vous voyez pas? Mutu oya mataka boyebi gazolo ba moi mutu de oya matina makelele. To zoe poto yoka nini mwana mama? To yoka nini? Hein? E waso longola ba modérateur na nyoso kita ba longola ba ba sala na ko longola ba longola nyoso ba kita ba longwa. Na place que to lo baraboy. Ngana na live. Bo moto ke sa propreté. Boza ba modérateur à page. Bo kotika botika libinomi 4. Bo longoli ba mutsu silit. Et c'est ça ma compliqué lo ka bongo bo koti bo longoli. Panga so na kota na longola bino nyonso. Na ebi na basala raté. Esenga ezana skam ngana longola bino nyonso. E waso ko tika monde kwena se.
on a un modérateur. Ndeko zo kita obandela. Oza kacha WhatsApp. Ambango tolo. Me pesa kanda on ba finga no bandoki bokomyo zana mutema moto osala analyse dans finga no bandoki ba démon. C'est ça les sorcières. Les sorcières ils sont comme ça. On matina mira mutu me yo dolo baté. Ozo c'est la mutu voix. Là ba finga sorcière pour matio maman parler za kinga limbisanga. Je suis désolé. Bah oui. So vous allez ba kindo ko ke soigner bien dans l'hôpital. À l'église catholique. Voilà. Allô. Allô. C'est la maman. Nazo c'est ka ba beti ba coup de tête ya. Mais moi même c'est la même mission. Allô maman, bonjour. Bonjour maman. Cindy, elle n'a que ses yeux pour pleurer, hein. En fait, elle n'est pas vraiment heureuse parce que j'ai vu les photos. Cindy n'est pas heureuse et puis bon, je ne sais pas si c'est vraiment un mariage comme il faut le dire, mais Cindy n'est pas heureuse et je félicite Fallon. En tout cas, je suis du côté de Fallon. Merci et bonne après-midi à vous. Viens m'enlever mes démorateurs ici, viens. Nous allons bosser dans Sergi Naza. Yo, quand tu as l'application, viens bébé. Merci. Yo, on va modo, s'il te plaît. Comme je suis en live, enlève-moi tous les modos, s'il te plaît. Fais attention, viens là. C'est là. Bien beau tapoter, hein. Moi, on a ça là. Hop. Bon tapoter live. Voilà, là t'es propre, Andrea. Ah, bonjour Madame Amatia. Maman. C'est vous bébé, dans mon écoute là. Ah. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas mal, c'est là. Quitte là, va là-bas. C'est un regarde pas, vous allez là-bas. Désordre de côté pour tout ça, bah mon mot bien te côté dans la désordre, franchement. Ah non, là il m'a désordre, bon match là-bas, tout, bah désordre mais négo c'est quoi cette histoire là? Hein? Pas mis normalement la salle bino héros. Mais pourquoi ça marche même pas? Tout à l'heure j'avais trouvé ici, attends. Application. Tellement ils ont bégé, ils ont mon en a pété, un gars petit TikTok, ils ont bégé de ouf quoi. Franchement. Bande robot limbi ça na zone ba modo s'il vous plaît. Ngala ko continue ça ba live ba désordre boité pardon. Tokota awa miniature. Siko na komi kota miniature ndé na luka kota. Combien en denne? Oui. C'est le salon on peut bijou non qui kanda. Ceux qui doivent makanda. Bango liko kata. Live moi batama boma tode na pour ma déclaration ba matatu ko batama boma papa. Non, c'est ça première fois te basa na babu. La première fois. Si vous red ko ta live vers moi au salon tika. Merci. C'est normal t'es. Moi ça ba live on aurait bloqué plus. C'est pas normal. Regarde écoute ta tika là non si ça Sergine ton côté une application allez. Tout le monde d'ailleurs. Batama ba modo awa. À part bio, bah, nous m'avons bon match, tu le vois, ma bombe quoi. Le bon match, la bateau, Cindy, ne débat les coups de tête, elle est même celle en pananga. Voilà, vous avez quoi? Modo tout hasard aux autres kita. N'a mon amour bien en la privée, maman paradis ballon en modo. Soit longo le sur bostali bêtise. Mouta bien à la privée. Pour vous dire, on a beaucoup de la privée. Ballon en modo à sauter, modo à tirer comme kingasani, bijoux et oiseau sili. Y a pas de modo là-bas, tout le monde doit quitter. Bon, vous savez, on va live sanité, on va live negi toko ba beti mama si coup de tête kuna kwa na piscine kuna à hôpital il bala 5 jours. Yo! Ba beti mutu coup de tête kuna mutakoi ba beti mutu coup de tête lundi. Mardi lundi ana kaka coup de tête ba memi à l'hôpital. Alali mardi. Mercredi alali l'hôpital. Non, ba beti coup de tête lundi alali l'hôpital. Mardi alali l'hôpital. Mercredi bimi hôpital. Jeudi provoqué libala. Ton lobate boyaya. Yo mona mutabale les gens ont stress. Bon tapoter live baya tout ça la déclaration s'il vous plaît. Live à la tapoter. Bonjour.
Bonjour. Neti ndekwa mati boye. Amati akangi micro bo kitisa ye. Neti boye fo kitisa ye. Fo tina ye biso te. O mati na planer la mutu. Ba pesi yo bonjour ko kangeli mikoni. Live déjà menacé bana to banda ki live ezaka menacé ba bege boye ba sala boye. Bo tapotele biso live toza menacé s'il vous plaît. Ya ya. Live za la tapo bo tapote kala te tozo chikabino. Bonjour maman. Ndekwa mati maman na biso na se bonjour. Bokita maman me soit l'esprit. Ndekwa zali kolo bonjour. Ndekwa wakitisi bon. Botu ko kita bato belé a même temps bokitisi. Oh wana za na se. Kama kama to lo bayango bo comprendre katin. Bon comprendre modérateur. Bonjour Tata. Avec Némi. Bonjour. Fallon elle est là, fais-la monter. Fallon ni wapi? Azana se Adindia Mata, fais-la monter. Fallon comment Fallon s'il vous plaît. Merci. Merci. Balobi Fallon ana sneti ndeko matinga makelelo nyoso ke wapi yaya. Ndeko nanga. Ndeko matia ndeko. Neti boye voma suku baloba tena makelele nyoso yaya. So balobi no bomoni mabe. Mo pesa kanda talo boko mnelo kwa panye bilamba. Na sens te o matina live mutu bazo tu nozo lo bate talo boko mabelo kwa panye bilamba. Bolimbisanga na fingi. En tout cas bolimbisanga mo pesa kanda ça me commence à m'énerver. Oh mais c'est quoi cette histoire là? En termes de live ils ont bégé déclaration les gars du tout matza ah bah déclarer live. Allô? Allô? Allô oui, oui. Maman de Wesh. J'allais dire ceci hein. Papa Kofi vraiment. Ouais, j'allais dire ceci. Bon, Libala c'est là ma chérie, c'est là. Que ba mona bango que ba balani que non va ensemble. Mais en réalité, ça se voit que non va na bango heureux. Ça se voit que non va na bango heureux surtout Cindy et Longezala qui a kokangama. Olati pantalon, olati elamba moko que non okoko la tango jamais na civil. Jamais akokola telambana na civil. Bon tapotela il fallait na na on fait kaka maman li ya kenon abali. Non. Non. Bande ko bon tapotela bitala. Mutazola babakati tozo bege. Live pezo bwaka bato TikTok zo bwaka. Bon matela biso Fallon babi Fallon za. Bonjour maman Chantal. Bonjour. Maman Chantal, je suis la maman de Fallon. Hein maman Chantal? Je suis la maman de Fallon. S'il te plaît, bon matissa Fallon te. Soka salibino demande, bon matissa été, s'il te plaît. Ngande maman Fallon. Ayo maman na Fallon ni? Ngande maman Fallon. Pardon vraiment, bon matissa Fallon te. Ata salio demande ko matissa été. Bon maman Fallon ni jeune boy. Oui, ngana sa petite sœur ya maman Fallon. Maman Fallon na maman Fallon. Oui. Ngaza leke maman Fallon. Donc nasengi yo pardon na bolingwa nzambe. Ata saleli yo demande ko matisa été. D'accord. Ko matisa été Ko matisa été pour makambo. Yo le mutana mamba ko lobate mama lekite. Te na lingi amata te po eza bêtise. Ozomona eza bêtise eza buzoba. Depuis lobby na banda opekisa makambo ebandi makambo ebande mama leki po ni bêtise za bombanda na bango mama leki to mikolo mama Chantal soki na olukata numéro na yo na kobenga yo poto solola ozomona Fallon aza na mwana muke aza na venir mulai liboso na ye donc tokokolinga te nayebisi yo kake non Fallon aza mwana muke tokokolinga mama Fallon aza né à 76. OK. Maman Fallon a koufi aza né à 76 nga na landi Fallon aza ovande pananga tina ndenga zwinda kuna ma campagne ake vanda na ma campagne auti Dubai bat nyonso bayebi aza ovande pananga babiloko batu bazoloba loba wana eza ko salir pe moninga ko ye moko soki pa koti na kati ba sentiment onazo pekisa ye déjà amata na ba live ote. Et puis presque makambe belé ba oloba eza na ngobongo te. Maman leki yo eza na ngobongo. Biso to ebi Fallon na ko couvrir te maman Chantal. Maman leki a tout mes respects. Ça be faut Fallon te. Eza que to dans les réseaux sociaux
makambo za solo bazo bimisa to lobi musoza lokuta likambute ma fala na mwasa papa na biso to yebi bandaka la mama bon wana oyebi ke fala na za mwana nga akoko betela nga lisolo te ke akoko betela nga makambo wana te mama leko yebi me mo lobeza te po za mwana na biso to bomba ye esi mama leko yebi mama Chantal soki na yebi na koloba ke na yebi na kokoloba makambo lokuta te biso toza batu oyo tozo tambola pe na kobanga nzambe tolingaka te ba makambo ekoma oyo asala kiboye oyo azongisa kiboye bakenda kiboye Falon depuis makambo ebandaki depuis mardi asa akomaki akomai déjà na komate pa mama Chantal na okendo sala live ngam na pekisa ye leki na ngai na solo la kane mama leki na zoloba mama leki omoni makambo yaki banda décembre to bateliki famille po leki na nga na linga bala ba je travaille aboti ko demander ko déranger nga tala ndenge na zo bege bazo déclarer live koto mutungu se ba déclarer live bo tapoter live wana leki na nga to solo la ki dossier ezalaki mais na tchaki na sepo na bana mamba mais comme on lobi to batela pe famille kambute mais mama leki nga na zo ko prendre fala na za mwasa papa na biso o azoli enda kuna ma campagne po fala na sala raté azolenda kute lokuta azolenda kute mama Paradis zela to si sa live aussi sa live na ko swa numéro comme ça na robengao azolenda kute wana eza biloko ka batu ne balinga koloba batu balinga koloba azolenda kute poso ke zaki azwela endaku ngane mama na ina koloba ke oui azwela endaku po tozanelo kwa obanga te to kondimango mama na kiyo pana na bongo kasa Kinshasa falo na zo vande pananga mama na mwana zo banga le mfupe ba leta kuna mama le polikamu za mama ngakutu ne na zaboye na banga ka leta te po na tumola na nga batu te na banga mutu te na linga ndete ke Falon aza na ba problème po aza l'aîné de la famille aza mwana liboso pa mama na ye ana baleki na sima soki baleki ba omona makambo yo respect kozala te ozomona na linga kandete donc baloba na bombe nga na oyebiso eza makambo lokuta o bazo yebi te mama le gaba malokuta te bokiti mama le gipwani mama le gazo couvrir mwana na mtu bagisasa ba soda bozo couvrir bozo kita mama le kibendene ngana poser mama le ga des questions botala de live zo begi botapoter ba omena se so ke biso tozala ba matière solo oki mama le ke mo lobite fala ni fala le ka awa boki mama le kindenga lobi fala le ka nga solo na fala na téléphone na zaki na besoin ko bimisa ngona nu boyete bo makambo zali Maman le kazo bomba na eka kapa mama le ka yebi beau père mama le ka yebi très bien maman le ka lingite webi né de la famille on kota ba miniature boy bien mo comprendre kaka elobela mama le mais live zo bege tapoter live zo bege makambo za to na butu makambo zali to na butu Micheline bonjour eza mistake na ndako tapoter na salaire ba kitsangai. OK merci. Makambo ezali rando vérité mwana makambo ezali mama le kazo bomba makambo eza falani soko za mata mama le tika falana mata défoulé tika falani tout peut so falana na matine ete no benga na téléphone no zo nyoso no yana ngwa mama le avec tout mes respects je te dois balo balikamba libalo lingite likamba ndako lingite parce que mama le yo linganini yo ndima nini mama leki po biso moko to yebi vérité moi même je parle avec ma petite sœur falon na solarade na téléphone mama leki tozo couvrir de la famille bandakala to tapoter live to tapoter pasala ndenge ni po live tiko bege boye belle-mère asiliki ba menace belle-mère ozo mona na ko bloquer ya bo sécuriser tout live na ba cadeau bon me ko tela biso ba cadeau bo débloquer les biso page s'il vous plaît. Bon me côté la biso ta ba cadeau pour page débloqué. Tozo yo kango lelo. Bon me envoyer des cadeaux pour débloquer les biso page s'il vous plaît. Débloquer page avec les cadeaux s'il vous plaît, débloquer page. Maman leki maman na ebite mamba somo. Maman leki. Ah Cindy love moi que no bimisa maman na bino kuna maman na bino musu ba kolamuka te. Ya mettez beaucoup déclaration les kito kata live. Mettez des cadeaux pour sécuriser live. Mawa. Live est là menacé de ouf quoi.
Live eza menacé de ouf. Tokata live hein. Bango na yebi tokata live. Live est menacé tokata. Live est menacé. Tokosa live boyete. Tokata. Voilà. La vérité bon banga. La vérité bon. Non, soit na fala na téléphone mo banga na bino te t'inquiète pas. Pour fala na yebisa nga lembi fa loba. Abia lembi. Alors bela pa mobali na été fa lobela mwasi quoi. A lembi atalisa mokili. Yango bozo mona live boye. Ezo bege. Bon, ton tic bah c'est di live ba tika nga nu live nga tranquille. Laissez-moi papa. Papa laissez-moi mon live. Laissez mon live tranquille. Vous avez menacé live là beli kamni papa. Ba sindi love na place mo menacé live là boko lokota maman na bino na mo flege ce ba beta ke ba coup de tête. Bino bozo ko menacé live po na nini. Mutu ba beta ba coup de tête zakuna. Menace ya live. Ah, mais c'est pas possible. Tokotana na bino siko. Ah, na ko loba pete tokotana na bino. Bo bandi makambo yo Libo tumbolanga. Le na ko yena bimisi ko mo mingizile. Ah, mais nazana bino lelo gentil bolingi te mingizile. Kombo ezongi na buto lelo. Kombo na ezongi. Bolingi fala na matate pona nini. Yana benga non falon. Bozi yana benga falon. Bozi yana benga falon. Bota pote live na benga falon. Mutazali koloko tapote te. Yo mtazali koloko tapote te kita. Attends, c'est pas ça. Va là-bas. Allô? Falon, ça va? Vous me allez kazo boma tatende. Ngape live ezo bege. Zana live pourquoi? Bien live lobi na tongo. Disons c'est là na 6 mona benga. Maman le kaza. Si on savait qui va le dosa demande ba comment. Il faut loba falon, OK? Voilà, zanga na 6 live na benga yo to beta catch. So mona ko mata na vidéo te, ndeto sala ka oboki ba plan. Vas-y. Biso to lala na mo fleki to la muka akuna. Alo bate poani. Alo bate po botika mwana bata bébé. Botika mwana bat fololo. Eh la comme gars. Bilo ba shikisha. Bozo déclarer sous te pour na bi fala na tika. Bozo déclarer sous te bobangi lelo bobangi bande ko bo sécuriser live. Bo tela biso ba rose. Bo sécuriser biso live. Eh! Quelle menace! Maman menacé biso dans la live, c'est un truc de ouf. Première fois. Il t'a menacé. Paradis des perruques, tu l'as sur ma cadeau à minene. Paradis des perruques, mettez des gros cadeaux pour Tata. Mettez des gros cadeaux de l'homme qui bloqué biso live. Merci Paradis. Bon, tu as besoin de cadeau, s'il vous plaît. Allô, il y a ma chante. Oui, allô. Ça va? Ça va et toi? Bon, dans la bengi. Ça va et toi? Comme dans la moussala, dans la benga. Oyebi, Cindy, vraiment, franchement, Azaki n'a tous les temps pour ça la vie naie, à Yembaka, à Kokaye Koluka vie naie ailleurs. Je comprends pas les gens aza collé na libala motuti na suka. Libala wana ça se voit que ce n'est pas un mariage sérieux. Parce que ndenge nga na yoki, nazaki na Londres, na uchi kota Londres il y a pas longtemps. Na yoki ma mari fa ba bengisaki na mariage wana. Aboyi koya. Kofi abondeli bande konenge so ba boyi koya mariage parce que bazo vivre libala toxique. C'est que j'ai entendu. Libala na bango eza toxique. Ba vivre na chantage. Comme Cindy a ébi trop makamba Kofi a ébi trop makamba Cindy ba makamba sala. Donc yango esengi ke ba sala mariage wana. Mais ce qui me pose la question, ce n'est pas Cindy il y a pas longtemps. A oude ko bima wa alobi na Kofi babalana.
Mais mariage yango ça la combien de fois na vie na ye. Mais comment est-ce qu'elle peut être jusqu'à ce point dans le matériel qu'on ridiculise vie na ye azana soki na 45 à soki combien? Pourquoi tu veux être collé dans quelque chose qui ne marche pas? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Azana voix, azana ma camion, azana ma capacité depuis à bandi. Yebisanga album nin oya bimisi. Kalamingi tena auto Siko Kalamingi ta uta bimisa nzembo mo soki mon ex. Mais pourquoi elle rentre dans c'est pas possible. Mais alors ça la guerre tu me connais. Maman li yango pe akenda na ye. Bayo kakayete. Maman na gazela. Nzembo nini babimisa ki mon ex. Nzembo nini? Nzembo mo kezako leka na extrait na YouTube. Mon ex a simbi couteau boye. Maintenant ne bimite na yebite soki obimakan. Nangala mona ki onka na YouTube. Oh mon ex kanga ena beta yesoki nini wana. Tala onka na ba YouTube na ba extra ba YouTube na combien de fois Facebook plutôt. Mais na éviter soki bimi pour batu mingi ba critiquer ngo ba commentaire moko ezaki na sekuna batu ba fingi batu ba fingi tellement batu ba fingi ba bioza zoba ndenge ko ba yembisa yo nzembo boy. Mais jusque quand akoko comprendre que aza esclave. Si quoi le Rwanda respecte à Maman Lia, tant que cette femme c'est une femme, c'est une dame qu'on doit respecter. Quand je vois les femmes qui montent, qui critiquent cette femme parce que Bassona Baza, excuse-moi les mots Baza bête. Parce que cette femme, elle se respecte beaucoup. A Tiki Libala, a Kei. Boyebi te makambeleka na couple là-bas. Avant di 20 ans, kuna boyebi makamba vivre te. Tina ti a Tiki a Kei, boyebi makamba vivre te. Vous venez là, vous parlez les énepsis, bozol ba makambezanga tina. Nicolas, mais cette femme, c'est une femme à respecter. Je suis désolée de vous dire ça. Plus bozo finga, bozo mo que moi nazo mada. Plus bozo finga, bozo mo que moi nazo mada. Didi Stone là kenda ki Milan kenda ko défiler na grand marque à Milan bozo na Milan kuna bozo mona te Kofi azala ko papa na nga ko Kofi ko akosila lokola papa na nga po papa na nga pe azaki bolera azoki moi sa jeune fille aboyi biso na ba mama na biso abana ki na moi sona même ko le bébé là qui asala ki AVC akundama yemoko. C'est pas normal. Botika maman, je vais juste demander, Botika réputation à maman, il y a tranquille, c'est une femme qui se respecte. Parce que communauté congolaise, et évitez-moi si Nyaza est respect, n'a respecté. Cette femme, elle est partie. Ça fait combien des années va divorcer? Elle est partie, elle parle pas. On ne peut pas continuer de faire des lives comme ça. Je crois qu'on va vous laisser. Hein. Est-ce que vous avez Qu'est-ce qui se passe dans cette live? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on coupe les lives. On va continuer les lives demain matin. Ça va pas du tout là. On ne peut pas faire le live comme ça. Déclaration léké. On ne peut pas continuer dans le live comme ça. Donc ça veut dire que comme une étape de déclaration, tu peux ranger en thé, tu as un réparateur de ranger. Donc il faut qu'on coupe les lives. On va couper les lives. On va reprendre le live demain ou tout à l'heure, ce soir. Boyo Kanga. Babi oui, Boyo Kanga. Mais tu vas continuer live, peut-être tu vas obligé au 4 live, ça sert à rien, ça live. Tu vas béguer, ça sert à rien. On coupe les lives. Bon, merci, peuple congolais. Merci à vous tous. Non, quand tu es live, donc on s'est live, je ne peux pas continuer. Ouais. Bon. Bandeko peuple congolais, natiki bino parce qu'il y a trop de déclarations. Bah, on saute la page ici, il y a trop de déclarations, mais pas je ressortais. Je vous laisse. Merci na votre tapota qui merci na 1 million de j'aime. N'avez que benga bo matana ba 1 million mais et permettez biso le lot tout ça la live le lot. En tout cas, permettez biso il y a beaucoup de déclarations. Tu vas continuer te pour to boy peut te perdre des pages na biso. Donc voilà. Tu vas perdre des pages jamais. Donc faut na katana bino.
L'aime sous live faisant la pourquoi pour le lopé tous hommes connus dimanche, j'ai rien à faire dimanche. Soyez na pourquoi tête à lobby. Bien kolotoko ya pas sur la tibino bon vendre na pour déclarer. Voilà. En tout cas, les lots bravo na bino hein.